Malandi ya Kuli Media TV mbote na bino po bozaka ebele po na kolanda chaîne na no Kuli Media oyo belaka bino ma union setali mboka na so Congo politique actualité culture ya mboka Congo lelo penza tozali na kati ya UDPS to kokutana na moko ya ba président ya ba parlement debout ya UDPS mona mboka Bechole na ye penza tokolobela sur actualité ya mboka Congo lolenge nini politique ya mboka na biso ya ikotambola toki bino bolanda mona mboka Chole et puis tokutani mbongo nasi mbote balandi yo ba kolanda biso partout na monde entier to ambe bino mona mboka maître Bessi o miko eleka ki ye penza a répondre ki bokechu wa yambo o azali bongo moko ya ba combattants za ko évoluer na mikili ya poto ye penza propos ya ba dire na enenga lobaka na chef de l'état na ba kondi ya mboka pe na mboka Congo ya répondre ki bongo bokechu lelo to zongeli susu po apesa lelo o abengi lelo 12 vérités si bokechu kasabi lelo ko loba obe 4 ndeto tika e aloba ndenge nini ekoleka après bokozwa mbote maître Bessi mbote ndeko journaliste bonne santé très très bien. Oui, maître Bessi, ozali penza moko ya baninga o bokoma déjà famille na mona mboka wa ya bokechu comportement penza ya bokechu vis-à-vis ya président Félix Tshisekedi ya ba autorité ya mboka na biso ezo se pesa ba imboka te yoko koloba nini poza moko ya baninga na ekuto eza subo ninga te okoma bongo famille na ye okoloba nini na likambo bokechu akosala. Bon, pour la mamba bokechu na Samuel Omobo il faut que bokechu ana enfant bâtard ana mwana makangu bokechu le auti na mboka aye avant na libongo ndolo kuna na balinière et comme na moment moko boye totali boye monza ki azuye bon on mali comme éducation to bana comme éducation ya likambo ba otamaka na ndako tata na mama bokechu le liboso faut bakada ana illettré ayi na recommander donner pour mona bokechu wana alors ba na sentiment on mali bolo ba combat combien est différent et là comment on a poto bo tambola bo ba frites ba jambon ba dit la police c'est pour sécuriser bino mais biso to bunda to c'est le combat contre la police a contre biso depuis c'est to bima lelo boy police c'est retirer biso police c'est bomba biso so ba le ba combat boke tu as combattant te boke tu te bien c'est mendiant a ko sala bongo pour nini batinele mbongo baba kanisaka bambongo par exemple politicien on a politicien ba ina ba ranking avec des politiciens na ko na poto batinele mbongo pour a compliquer boke tu bi combattre biso ni to yebi combat ngala bi fia boke tu e bandeli ti suka boke tu sala combat moko te boke tu yebi pe combattre pour so yebi combat o ko welela makambo te ta mama obi biso ni to fanda bule loko na kacha mboko devoir on ngala sali pour na Congo maître Jido moko sala ngote ngala sacrifier vie na ngai na bundisi Kabila tina suka Kabila kanga le 19 septembre le 19 décembre les bateaux préparer 5 ans tout le monde en 5 ans ngaba kanga na ke prison peut pas torturer ngai na kati ya quand church à la mort toi qui 15 personnes va torturer ngai à la mort ce non ko savoir que tout na général Ilunga ce non ko savoir tout na général Christian bo tout na ba Kalev ba torturer à la mort le colo et ça là 3 mois le colo et qui t'a raté boketu à côté cachoté boketu à côté prison te boketu babete écrimogène te boketu ba tirer te mais n'a qui combattant auto ya lobaka ce qui le loya fin chef de l'état boketu asasoba pour yebite pour solo batie niveau ya Félix batie niveau na yeka na niveau boketu pour boketu na zana donc ana nyama ana ngulu so tu li batama ona minye na tie na li bumu na biso ba pocho ka chamwa melimai boketu ko saka na batute ce qui est mobali alobi ke ya combattant ngala wana na poto na kozonga mais boketu ngala ko ya yo ya wate surtout maman na ko ebisa yo boketu lo kozana boketu bon boketu akolana na vie ya pasi omoni mutu ma kola kana msoko na maman na papa moi l'école boketu botu na boketu la sekola tanga ezate bolaki ala sa résidence na bango ezate ala ki sana nu ndaku ya boketu maman na oteka café maman na oteka tisi ko na bana oteka café maman na oteka ti maman na nyanza avant na nyanza balaki ya boketu bo mona oyo petit na ngai Blaise Miki ngana kundi bango ti baleki na bato kufa boketu ki na mbongo pesa te kaka ba politicien boketu afingaka abenga maître Bessi ndeli komela bango lelelele bango na komi bo basali causation na ke na kundi Miki eleki après une année Blaise ayo kufa na kundi ye ndeko na msa chobela liboma petit na msa chobela liboma petit papin koy yaki ko lukanga abi maître bolanda yaya te yaya salaka bongo po aller sabato yaya ku danene loko te me yaya na kindoki sino kosa boketu to benga na WhatsApp botunai
on a numéro Bokechu to benga leli obesi telaka makambo na bité Bokechu na liko limbisa ote o moni soko tumbi mbo drapeau et ça ko lo tumbi elemba mboka o tumbi mboka ennemi chira ba congolais pour le moment ba ko mi balé et comme Kabila na Bokechu to ko limbisa te likambu ya drapeau o komba to ko limbisa ta o même jour musubo na ya boye Bokechu to ke fête ya vient sortir beaucoup to là ba ki na mo sina suta to komi boye to dame ne ba dama chersi la mo ka asuta bimi donc asuta la bimi aki ko sachet Bokechu on alinga pondo limbondo mingi bo tulanga na makayabu na kwanga amema biloko na sabino nzambe na likosona ko soboke tu na suta Bokechu so ki ko le pondo ba limbondo ba kangaye na mama academia so na sabino makamona sabino asuta za la sincère na biso nzambe telema Bokechu ali master oyo to fandi na ye to yebi bien Bokechu tu as fini à battre. Yo au final sur Moïse. Moïse s'est positionné. Moïse c'est patron. Yo au final Moussou. Oh Félix. Félix est président de la République. Yo politique pas ça la au final dé. Politique pas ça la ngo. Il faut landa et ali que oh yo mon na mabe loba mais ya ben jirté. Mais là yo final à battre là. Yano sayo azana pour toi. Bokechu so botunie. Pouvoir ya Mobutu. Bokechu embela Mobutu. Pouvoir Kabila, les pères. Bokechu embela Kabila. Pouvoir ya monsieur Joseph nani botu na Bokechu leke na poto est-ce que botu na ye asaki na producteur gouvernement te tinda it kasi mingi ba ko loba pe Bokechu tanga kenaki poto kuna abwaka kingunda à travers parti politique IDPS mais oui maman boni à côté mais Bokechu comme quand tu es à l'aéroport na 2001 avant kende so Bokechu boka mettre besi sa ngai donc na yebi Bokechu on orchestre na Suède tout l'album na yo ka babwa ka ngai ngam ko tika Bokechu le contrat na yi uti poto yi et contrat la minel ba 5 contre gouvernement ke ba na ba tchala mwana yali ko gouvernement ya Kabilo yam de tindai est-ce que là sa producteur ba tindai lelo soki to koloba mama mboka mama ça ngo jeter hein maman mama mboka tala omoni bi ka bona sabino mboka ba sala ngo jeter au moins biso to sacrifier fina biso le to komona bele ba koloba na ba journaliste musuto ba présent ceux qui présent moko bozwa ki ngoto ngoloba est-ce que les biso to kufi bino tu baki na 5 ans bango tu baki na 5 ans bandimi ba corps ba ka bola pouvoir mais biso to sali résistance to lobi to kende te to kokufa pour na Congo na mutu ake 5 ans na mutu abundi ba côté prison na vrai combattant na mutu ba tirer na mutu ba bomi non comment d'habiter sur comment on va comprendre non mais quand décide le tomoni Bokechu là zo la rosi ke chimanga alobi te ba congolais ba ko kufa ba rwandais ba bomi biso ya ko lela pona ba congolais ba ko kufa mais ngala ko kama to yo lobi te yo kunda ba ndeko Bokechu to sa nga presse na casse Bokechu to timela ba ndeko kwanya rosi ke ba $5,000 ba $3,000 mais yo ko lobo ko beta to lo kunda ba ndeko na lobi mama Margot to tika lokuta Bokechu na bisabino ngam na kunande ko na ye Blaise na cotisation ngam na kunande ko na ye Miki so na ko sabula Bokechu tala lupango bafana na Nyanza lupango ya ndeni asuta moi sina suta bateka lupango na bango na ko ya mbomu avec du marché asuta zu mbongo nambu aya sombi moi demi na moi un quart na ye na Nyanza bafana Bokechu nso bauta ba mbanda ka bauta ba mboka ba finani wana so qu'est-ce qu'on a là ça nous so tembe to so car na mi habita pa Bokechu là leka Bokechu papi koy atambola rabi ngai ko senga bambongo aki asengi mbongo aki asengi Bokechu na iloko te Bokechu na yebi mama na yebi mutu na ngai tini ngai baki entre afidèle à côté là ba ndaku ba ila Bokechu singa tala so na songo nzambe na likolo ba ila Bokechu singa asuta ko lela kwa mwana muke ba ila Bokechu na singa asala crime ba ina wenza lufungula so na kosi boke na wenza lufungula boke vérifier ba ila Bokechu bien ba singa ayibi biloko na yoteka ngona wenze ngam na sala commission na ngam na kimi ba Bokechu ba keni na baton sulu na seta kuna ba bonga Bokechu mais so Bokechu ko lo ba lelo a lo ba ko na ebita bon lem sulu a ko sara bino bonga na bi ba vérité donc on a bi c'est moi 4 8 na 12 secret mais na bi ça 4 na bomba na 8 pour ceux qui a reposté ceux qui a têtembe tout ça la débat ngane attend direct il y a débat contradictoire de a ko kané ngate bon na yebi bien la rayer on moni bato ba sala Bokechu lelo ya bana ngwaka mais abima un grand frère bana ngwaka
bokecho kota ngwaka te mais bokecho kota ya balo kolala soki yi lac Mero okoti lac Mero na kwa ya Sankuru na kwa ya Sankuru na lac Mero te bokecho bakovanda yango wana soko moni ti lelo lupango na bato ba reconnaître tout bokecho alala pa na bango ti lelo soki kuna poto le bokecho loba boto bokecho boyo loba bon on a souci à combat au contribuera combien na combat pour lelo to moni bolé biso to bino boto na bino le to sa ba combat depuis ba 2000 et quelques to ba combat ti papa Tshisekedi tela mutu asa grand figure ti papa Tshisekedi mais finalement mutu na bien té mais au moni mokile mutu tekaka Jésus et là il n'aura Jésus il approche à Jésus au moni aloba ne ka ngulu aloba ne ayebi ne makambo aloba ti bonga na yebi ngosuba bine ka comment asa acte de reconnaissance bokecho simbika abiki oh mais bokecho simbiki bondeni ngabi mais okechu comment tu lingala namona mama singa bi asuta zoka abikia asimbisaka kombi na sabino ben makamona balongo adide asuta o yebango didi asuta yebi didi asuta ba chance la vie ba botem na misu ba petit papa mais comment bokechu ka bokechu te comment le papa e yambo comment bokechu yango wana so bokechu comment le bokechu la sali passa na ba bokechu asio kombo comment amoyibi comment le yaki comment papa yambo papa yambo comment le papa yambo comment le yaki bokechu te le bokechu uti mboka ye faut la vérité le bokechu uti mboka ye to moni mutaka zo ye wabe mutaka zo ye ali monto na fait la se faris on comprend parce que so bokechu pour bokechu bola ni na balinier on comprend que tu to moni ka mutu beta ba mbondo bani to bana mbona na kiponza de après kiponza de to beta to ke kuiste on comprend bokechu ali pire ngai mais si tu dévoiler ba secret trop c'est trop on comprend ko finge leki amuna mutu ta fingi est-ce que bokechu le lolo bolo finga ba wa velo raza na kishasa Teoka ki baba ki mwana mboka moiska tubia tongele ndaku munene na GB bakosi nga derima na ina voyage na Katumbi na yebi batu so yebi on nga una na mataka ba jet moko na Moïse de nga la fonda na Moïse na kuta na fe na Martin Fayulu c'est là ba bomba te kuta na bango nyoso bo Moïse a repelé na ndeni bango basaba engra bandi maraba tutena muninga ne moko za na prison bango to salisi bango muninga na ngona Mike Mukebai ato salisi bango bakondima yo te Mike amasa na ngati Mike amasa na ngati potem na Mike place mo na isange so na kosi potuna boko ba chose boko tuna Mike bo ba ne besim da lobby bandi maraba tuté ato salisi ye bakondima yo kaka te do ba ba tumo ba ina ba politique on sa politique ba ina ba kaka pour commerce o ko ba ne ba fina so musu ba sala commerce pour so la politique na politique ba finga ate no ba o ezafri o ya vérité mais le bokechu tumbi drapeau ate bino ba congolais na bité suki na ba tu ba puya bokechu to ko sala mo bino ba omone la ka bokechu pour tumbi drapeau na ka lufungu la kutu ba zui drapeau ba tiango rido ya wese bo lo ba te ka ya bokechu na mona bloko ate so ba libo bakosi abité o zonga ngana tango tala mako na samelo mo omoni bokasa presa bokasa ba pesa nationalité on comprend mais ba français ka bango ba botola ki bokasa nationalité bokechu kutona nationalité te oza résident donc ba ko botola résident wana ba songisio mais ba bi mukanda bokechu attaquer ata ba bengane na Belgique akini na Londres ok na partout donc président de la République ba botoli président de la République ba botola e bokechu na longo te omoni bokechu na fiera sala pamba po aza chouchou mututana yo mama temi bon titanga na tayu na sama non mesurer 1m83 vous comprenez avec 100 kg boke tu sautes allié à la maltaille ba libumu matama so ba reva damage vous comprenez on les ba jambon on les ba on na mutu ngala bi lo koso boke tu so na ndako ngabo pas bi mais faut allier faut allier ta moni lo la donc comme mal à l'aise donc c'est mon ami on a besoin de la vérité so na kosi asuta asa témoin nani sayo asoba asa témoin maman bokechu asa témoin bande ko tout ba témoin donc on a rencontré nga atindela ka ba rosimuke famille rosimuke ndi ba koli atindela ba victime ba ya este ba koli ko maman na tindela ka koli yo monaki yo mone pas ba mo de lo kote bokechu ko pesa bokechu ka bana muté akotinda nini engrana no akotinda kolengo tinda kolini ngaki na ba rositi ngaki na ba rosi kuna ngaba ngaki na ba mama na rosi biso ko to omoni ni biso ba komba tala marco ba journaliste na pesa no conseil na ebité biso to kina na komba bon ebi ba crimogène Kabila obetela biso ya ba violer première fois ya ba rose ba beti bo yako akoko ba gas wana ba beti mabo ba tirer be ba ko kufa mais vrai combat ngo biso salit combat biso to bundi yango wana
au moins lelo ngana na vidéo que on ngana pundi que le 19 septembre boyebi il y a combien de morts. Est-ce que bango kuna bana batambola basala marche mutu sazoka mutu azoka c'était mais biso to soit combien de morts, to soit plus de 300 morts. Combien de morts? Bino so fani ka on a combattant misu ba mona balata ba tenu on va tenir la tenu on a général ba combattant na tina ki chasa lo chete mais ngako d'abord boyebi na sala ki général tina brasa ngana grand combattant ya blague té donc na bunda ma ya solo na bunda en esprit na bunda pe na mabango na maboko bokechu to nga utaka mbandaka ayaka po ko sa commerce to te bokechu afuda masuwa donc na bokechu afuda masuwa na sa la vérité ce qu'on a mis ça on ça cinquième secret bokechu afuda masuwa ali petit moment ça moi ba rêver qui chasse na mbandaka là afuda masuwa ayer akomi na nini bakangi bokechu le bakangi bokechu na balinière babi yo robi maté on a bande ko nga moko boy photo ko luka ba yo luka fina biso Faris na Monzo ndeni na ndona so moye kuna bakangi abeta ba mbonda bani dibo tu la sono mutongo ba ki ba suye la ba suye boketu abando beta no ba musique ya Libanais nzela ko beta mbonda mo muke ata ko lingala bango na suta ata ko lingala bango na suta nazali didi ayebi boketu aboti ati ibana par-ci par-là. Beaucoup de choses de contact aux Alabama 18 avec les sous 15 mamans. Mais elle bosse chancel vie. T'es chancel vie à cause Sabino. Moi elle bosse petit papa. À cause Rabino. Petit papa. Petit papa moi elle bosse petit papa. Moi elle bosse. À Kena poto Kena poto. Moi elle bosse chancel vie, chancel vie. Ali moi na o ma école d'éducation pour ba souta ba école man éducation. Ali moi na o mérité atteindre le lycée Kabamba. Mais beaucoup de foot en fait de foot en souta. Beaucoup de souta. Beaucoup de irresponsable. Mais non, ça nous beaucoup de irresponsable. Sur la photo me sous-soir, comme vous voyez brusquement. Ma photo me beaucoup sur ta pantalon tia. Sera une OPP. Voilà la version 3. Et voilà, c'est comme si tu roules au bas. Oui, mettre des sites qui n'a faire occupation. Moi la mboka wa yamba ko beta CT Congo eza occupé ba Rwanda ba Koti alias na moi basali alias bongo na moi la mboka Félix oh ya bengake Félix Chilolo kakoloko yemtu basangani mboka bateki mboka pa Kabila na ebite yo mona mboka eza occupé ba biba ba Rwanda ba tondia na ko surtout na est ko lobate yo ba ko botola ka milemo maman moi Félix Félix a eu maté na tu chance okuta na Félix deux fois Natambole, enrôlement Félix, il y a présent Félix, nous avons un ticket d'enrôlement, nous avons un Kengelai, tu as dit 15, sauf que l'enrôlement présent, nous avons un ticket d'enrôlement. Le président à la fin, président Yuma, nous avons président Yuma, président Kinois, Adimba, Ayanke, il y a dit président au Sénégal Kabila, Kabila Mouta Touma, siège na biso, à Toumbi biso, à Nyokol biso, Félix, au moins il faut comprendre, là tu as du pouvoir, armée n'a une vendité, tu as une vitesse, il faut organiser armée na biso. Il faut organiser l'armée, de bonne administration, après ce que tu as bien au Kenya. Nabi, révolution française. Révolution française, c'est combien d'années? Révolution française, c'est bon quand même jour. Hein? Nabi de ce temps histoire de la révolution française. C'est bon même jour. Félix Ali Moutou, oh Kabila a dirigé Félix T. Félix Kabila ça sur le pouvoir T. Nemi jira ba Congolais Kabila. Non, parce que Kabila, on dit que Kabila mona tout temps Kabila. Elle va topper sa Kabila Valère. Vous comprenez? On va dire que Kabila Valère. Donc à Moutou on a sens T. Donc biso to na combat la biso sur bon si makambu qui me côté to c'est la makambu bon le bas qui est belé. Kabila il a pouvoir depuis 2004 il est là. Gratuité et enseignement à quitter. Mais Félix a côté 8 mois ban félé. Non, c'est vrai ça. Donc comme mandat pour nous que gratuité mandat depuis avant même que Félix a depuis série à Kabila. Na tangaki. Na tangaki. T'es na tangaki au félé. Mandat pour nous ba dire que muyibi. Vraiment yibi nema ya matata en pour nous. Tala na biso le loi. Entrée à Félix, président de la République. Abimisi Franck Diongo, Adju Moïse, Azongisi, Bemba Baboya là na Gombe, Bemba, Abimina Okake Gombe, gratuité. Donc quand même il blonge ça ni un débit. Un débit dans Ali Moutou, dans Félix peut accélérer, biso peut baluke là. Bon biso to tika batwa, biso to na souci à Congo. Ce qui veut accélérer tout de peut se charger naï. Mais nabi que Félix a accéléré parce que azamona encore azana idéologie. Maman ne peut maman Mars, ali maman o ya uti na vie à combat. Ayebi combat ndenge zali.
Félix a trahir bisoté. Et là, nous avons Mouninga no Mukeba, yo lelo déjà lobby, on a parlé de justice pour affaire Mukeba, yaza Mouninga oyo bokoli na ensemble botangi ba kelasi malgré moi combat ngoya ko bundana lolenge na ye, oko lo bali na likambo Mukeba. Moi le bomi Mukeba. Alo bara trop. Mais asana ba argument dit. Au moins Mukeba il a biso na combat. Bango na mutu mo ba welela mbongo. Ba biso ba ko en opposition, il a biso na combat, ba biso ba ko en opposition. Bon. Nzambe Mukeba ya mikitisa. Son la justice osaki faute ni mana na saki na mabe. No mikitisi. Na pesa exemple mobo. Le babuki prison. Nga chambre na kama na mona nsemia. Na mona nsemia nga ba nimbangu. Mais ngai combattant na bidi, combattant ki mardi. Nga la bima la porte. Na vanda. Ba général ba bandi ko bengi ba. Yo tikeli soba. Yo tikeli ban ngabi. Oh. Yo so mona combattant ki mardi. Okombani mais mon ante makimaki nga na tikali sikobi kombango siko zandengeni lelo donc et ça problème que Mike amikiti ça so ezaki na faute à reconnaître mabe nayi na salaki mabe nzambe pe na likolo à comprendre pe na otenga muninga nanga omoni ba opposition so sala na communauté internationale oyebanité o même tout ça sala ngo yebani hein ba otele problème sur yo bana ba kanyata na RFI ba lobité na France 24 ba lakisi ota image té na TV5 ba lakisi oté parce que o sala ngo ya Congo pour politique so sala ngo fo na aide à Libanda on ba Moïse ba seki ba pouvoir à Libanda ba chef bemba Libanda ba fo donga Libanda ba bloquer bango na mindeli bo yo sala pouvoir moka bo o yeka bo tala obi ko na regretter pour na mutu na ngamo tingi moyibi ya tingi wana tingi pulu tenu tingi mo pa na prison anani collaborateur no asakuna na prison bombali tingi asali rien na lingwala mais na kama Mike aleka na TV abando kumisa tingi ne comprendre na bi tabalanda mbongo ninga na lobela tingi vérité na bi tingi bio c'est le loroté na Kinshasa au moins le combat le loso do sala kapona libu tanga so baba corrompre nga so na okosa boka tu na bata PPRD combien de batinda batinda combien bote yo ekanu keka okokufa pauvreté biso to ndimaki to kufa pour na Congo ti Congo ko changer pe Congo ko changer tu sais bango Kabila doit partir et il partira Kabila pas kei et ko kisa mi de boni ko sala ni to comme na suka maître Bézi moi liloba suka moi conseil na ndeko bokecho bon ah elo te bokecho ko kate nga akuta na ba prêtre na kuta na Moïse na kuta na tellement no ti Mbashit to tamboli tournoi ya Ebola na Moïse tout na so na senga kembo na senga kutu mbongo te o comprendre Fayulu président Fayulu ayebi to kuta na senga pe mbongo te Félix pe na kuta na président Félix na kuta na senga mbongo te nga senga kombala mbongo te bengi président Fayulu bengi président de la président SID de président à parti o président mboka ka moko Félix Tshisekedi yeko to bengi président wapi o yeko ne ba bengi ko mago président na misusu ya ba journaliste yeko to bengi na président à parti na ICD ala bengeni wana na fiole message ya suka mo mokuse na ndeko message ya suka ba congolais boya mitema kokita bolanda ba basala la politique ali bumuté boketu na yebi mtatindi la kombongo e uta kangola zano kimia ninga na ngai na peso conseil changer libota famille no ezali awa poto ezamboka mindele awa eza final owa kozana besoin atuna nga ba question akoki kobenganga numéro na ngai ezali 00243 90 266 95 22 ou bien au Bengai na 00243 85 39 52 611 so bo benginga to kosoana bino bo comprendre komba ngo ya ndeni to kobunda nanu ti nzamba olonga bongeko ya libera te boketu sona finga bonga c'est pour la musique so boketu ngina Kinshasa ngana na buka ema bema na bomie yebi pasa komba yo sanga na Félix yemo Félix yum so bati Félix na boketu babunda boketu Félix obeta boketu obeta Makendi mingi merci na pena sepeli ndo sololi Samba pambola bino o pas ça droit de réponse ngala zali to kutana OK merci